Coucou la famille, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bonjour à tout le monde. Bonjour, coucou la famille. Coucou la famille. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bon matin. Je m'excuse un peu là, parce que le temps passe vite. Bon matin. Bonjour à tout le monde. Tout va bien chez vous? Voilà, shalom à tout le monde. Shalom. Vous êtes là, moi aussi je me porte très bien pour gagner un peu de temps. Voilà. Bonjour la famille. Coucou, je m'excuse un peu là. On va pas prendre beaucoup de temps. Bon déjeuner de ce matin. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment bon déjeuner. Nazo kende musala. J'espère que tout va bien. Bon service na batba kende musala. Bande konangai soki bomoninga liboso na bino na tongo lelo na ekola musa conscience yandeko mwasi na kombo ya Karine Pandora azali ndeko mwasi oyo abalaka mundele a divorça azana bana ba métissa et puis aleka na ba TikTok et puis azali muto azali ayebani na batu ebele abandi makamu na ye ya mobulu ya boye gauche abandi vie à gauche droite banda Kinshasa. Alors bilomo boye biye série moko pe mutakala na ye ebima donc ndinga zawana et puis maman na ye na ndenge mabete azali mama oyo aza na trouble mental na kati ya Congo. Maman na ye kendaka bangola kozonga ki puis azwa trouble mental babiloko moko ya bongo bande konanga. J'espère que ba maladie ebele ya baboma ezalaka pe héréditaire bango pe na famille wana bato musu babela maboma musu liboma na ye ya kimia musu liboma na ye ya boye musu liboma na ye ya boye. En tout cas ndeko mwasi asalaka ba scandale moi ebele comme si ayebaka koloba te so likambo ekoni na communauté ayaka koloba mais ayebite makambo ozoloba. Est-ce que ozoloba makambo oyo ezali ko blesser batu ou bien ezali koloba makambo oyo ekoki kopesa batu pasi mais à la fin batu bazui moins leçon. C'est ça. Mais yo ozoya ko finga batu, ozoya ko finga mama oyo akufeli mwana na ye au lieu de décortiquer les cambounéngues ezaleli que pesa conseil bo tu commences à insulter et puis ce n'est même pas ton enfant oyo akufi bande konangai. Biso batu tozo kanisake soki yo ozana bana na kati ya ndako ozobokola bango baza en bonne santé ou bien quoi que ce soit comme si yo za maman moko responsable ou bien soki bana no bakoti na criminalité te bazolanda classe ozo se croire que non moi je suis forte je sais éduquer mes enfants. Non bande konanga, l'éducation ya bana c'est Dieu nzambe yé moko. Tu peux éduquer tes enfants à la maison mais na libanda bakutani na bulu yeke bakei okoripe ko éduquer bana na yo te boza papa na mama bakwiti mobulu me boboti mwana kimia bano okuti bazoya ko sunga bino ki papa boti ko mela bosala boete. Donc bande konangai nyoso oyo kutokuta ngona mokili ko tutela ngo tolo te parce que ezalaka pe na ba effort na biso te po eso ezala ba effort na biso bana ebele balingai kobeba te. Lelo ndeko mwasi na otiela bino audio akomi koganga partout que non yo mama ndenge nini ba mama zoba bozotika bana na bino bazokeni kotanga musika bandeko na bato ebele bakufela bana na kati ya bandako bomona bango te. Bato ebele bazalaki na bana na bango mama na bana bakei congé na pays oyo soki Espagne soki wapi enleva mwana na ti lelo abunga parents na bango bazala te bana na biso ntango bakende ba classe tolanda bango na nsima. Mwana ya 21 ans okovanda na ye na ndako aza na rendez-vous na ye le mosusu na camarade na ye na collègue na ye obi bakei na bango bafete anniversaire bakoki mpe kokende koenleve mutu. Pourquoi kofinga mutu ndenge wana ndeko mwasi Karine Pandora? Eza normal te bandeko bolaike bopartage komela ye. Nalinge mission oyo bo partager ngo vraiment et comme la Karine Pandora wana.
ndako tie pe na miniature yaya soko oza na bana bakangaka munoko keba ntango ozoloba ozokeba yo kasi yo pandora tosuete mabe te ndeka bana no baza bongo yo tamona bango partout okoki mpe kozwa mwana no mpe otie mpe na voiture oke kotike na tennis oke kotika ye na sport yo mpe ozongi olobi na oya kozwa ye na nsima mpe yo mekoti babandi bakoti batire bango ntango na États-Unis batiraka bana baparent na baza bairresponsable awa na UK awa mwana mobali moko boye ya Burundi so mpe ya Rwandais awuti kochumba bana bato bambeli na congé awa na vacances bano bakendeke bakendeke soki bacrèche so bawapi est ce que baparent na baza bairresponsable est ce que baparent wana balalaki na bana bango ndako moko te congolais tala mwana so akomi na 18 ans ok même moins de 18 ans combien de parents mpe surtout na Belgique ezalaka biso kutu awa na ba UK na yoka na ngate mais ba internat ezali na Belgique pe internat eza nga mwana na nga mwasi ya liboso akene internat na âge 15 ans na Danemark wana internat kitoko na préféré kina tia kuna le boye bisangai ba internat ezali siko soko tini mwana no internat allez obali ko yoka souci na internat kuna basala ka ope bakoki kosala botuna bato belé même na Congo bakenda ba internet ki mwenza ba internet ya mbanzamboma ba internet belé boyebi bakabanda osala kuna biso moko tozali na ba parents na kati ya bandako tonga na bandi na komi na université na Kinshasa boyebi makamto banda osala boyebi yango chaque vendredi to ando kota zaiko concert ni to kota to ando okete ese ba parents na biso bazali koyeba kengana ke zaiko wana pe téléphone ezate ata to lingo yebisa mama na yango tata na okinga na okeza iko yebisa onde otinda lettre ou bien otinda bato ba oke kota quartier boni buzoba boye ko ba congolais osa pene tozaka mosi moko mayele menso ane mutu na edoka na kati oza na dokage mwana mwasi o bande ko na ngai pour ka ba YouTube bango eza nango permis à tout le monde mais yo sa mutu bobo ba fo ba kanga na réseaux sociaux lo barate soko fungoli ka munoko na yo wana scandale. C'est pas normal. Pourquoi vous avez ça parents belé o bazana idée ba ketang sa bana na bango na libanda mboka. O bangi c'est la bango ni. Bande ko na so za na ba moyen. Mboka na Congo eloko ezate. Ba diplôme na bango ba pays moko te ndima ka diplôme wana. Mwana osoko longo osili sikuna. Nga yana nga sa licencié na Congo. Awa na France bandimango. Bandimena ngo place ni. Nga boko na sa licencié na droit na sele lango nanga konjimilo ba diplôme ngo surtout na ba mboko to koya ki kuna o sele lango wapi ba docteur combien ba yana ba UK ba sala ka docteur te lelo ba koma ko traiter ba koko poni bozaka makambulo kwa boza mayele te soki mwana mwasi na kufi es accident ça peut arriver à tout le monde. Même ici, maman oka baza na Canada wana na bana na bango. Moi na 21 ndenga kenene na parc. Ou bien ça na habitude au Kenya na ba parc. Moi na zaki déjà l'esprit à forêt. So boye bangote. Bota na ba photo na photo lobakati. Azaka na ba photo comme ça na banzete, alati ndambu awa ndambu, atelemi likolo nzete, azana esprit à forêt. Alingaki ba nature kokende na nature c'est ça ba rendez-vous na tam so mutatuni to kutana atokuta na biso na forêt to kutana biso na parc ba benga ngo parc mais za forêt parc munene ndi wana bomone ki onde ba fiona bazoluka bazokota logo la forêt place ba ndako trouver soki sapatu moko boy so ezaki pe sapatu na ye ozo pe ka sapatu mutu mususu tozo yebate c'est quoi la fille? Pourquoi comme ça? Pourquoi on finga ma maman batu? Oh, you so okay, taxa bana bango libanda. Même écoute batu bazanga na za camarade nanga na France. Mais atangi sa mona ne awa na UK. Na yebi so fille moko boto banda ko bengana e mbale belé. Aza na France abala pe mundele. Abotaka mona ne avant ya moto mwindo. Mona ne atangaka awa. Azwila qui est chambre. Anda kutu nanga mama chambre na eza moins cher. Ezaka 900 livres par mois. Le keki ko lukate ya moi ba prix ya bien gabi en tout cas kutu tika ika na chambre wana parce que ali ko vana na ville le baki abima libanda ville na série wana mais lelo ba chambre wana oh moi na ba de vendre mati et comme ta ba 1400
siko mwasi wana ninga katika mwana nena UK awa encore na Londres mboka mbeli mboka boye donc aza zoba na mtu naye. Non, moi tout nga ba camarade nanga nyoso bandeko nanga na web sabino baza kuna na Congo. Bana bango bazotanga na Canada. Camarade na musutu asombi appartement na Canada. Ba mi bale bana bango otanga na États-Unis. Boyoki bango place bana na bakufi. Ça c'est des accidents, ça peut arriver à tout le monde. C'est les choses qui appellent ça conseil na bana na biso ke baye ba place ni bazo kende ba rendez-vous nini ba place ba parc bongo il faut ningo zana ba camarades ebele ko kende yo mo côté beaucoup na porte d'entrée ebele bokoti parce que ils ont mis ba pique-nique so za na besoin que ils ont pépé na nature kene na place au bateau basé ebele ko kende na ba kwe moko molili te. Et puis boba moi na wana depuis na Congo basé na ba problème na famille. Basala ba problème na famille na bango bandeko na ngai. Boyoka ki ngote lobby bandeko ya bandeko batu ba lekaki na ba TikTok. Ngana yokaki na boyoki ko enregistrer. Ba leki na TikTok ba lobby ni bandeko na nga bolandanga. Ba lobby ke moi mama moi mwasi wana aboyebi ki abotaki na jeunesse. Mobali azana ye wana so papa George. Azalaka na mwasi na ya liboso. Papa George aboya mwana mwasi wana na bana so mibale aya kolingama ndeko mwasi. Ndeko mwasi na papa George ti lelo na baboti te. Mais ndeko mwasi wana aza na moins de 40 ans. Obeta aza na 40 45 ans. Aza na tembele. Le bat maki balongola e matrice. So balongola e matrice te ndeko mwasi wana ko bota. Mbongo ebele aza na bosoka yeta na poto aketa na Maroc akeyata na mboka ni batraba même quand na ba Turquie wana basala kango bien bako tche moi na kati ya libumu moi sona ko bota nae pona biso ba congolais mingi tolinga kaka na tiki na maboko nzambe ko sala na ko zoka zemi te nzamba sa sala kala apesa ba mayele tout et tout yonde utiliser mayele wana vous comprenez. Moi na wana avant kufa wana ba film ya suka bando lobelani oloba kaka Jésus Christ de Nazareth. Bon dit mais la Jésus boy na boy mais na minute on a peut enlever moi si on a kena moi on a kelo là vaut mieux écouter que lola na âge 21 ans que na li felo atika ya kufi na 85 ans botika e amna epe mana kimia mama na bango sikoyo tanga zwi libala wana papa wana sikwazi na bana nemi bale pate bana wana baza kuna na Congo papa wana asala ba démarche moko pona bana wana te ba famille basilika famille ya mobali basilike na mobali wana mwana mwasi peso azana ba problème déjà na famille na ye ndenga botaka jeune azoka ba problème et tout donc maman wana azana ba problème ya wana yeseki mwana na ye azana ba problème partout dans tout le monde asa est-ce que slogan na mwana na ye que soki lelo ozatenga na osuka ouais parce que azana ba problème na bato ya famille na ye na famille ya mobali na ye na banda wana zuwa bana wana pe basalaka bazuwa ke papa na bango azo kokipe mwana moboye ya boti te tango bayoki siko mwana ngake so na Canada bino pe bato bosalaka bazuwa wana so papa na bino aboyi mama na bino fo botuna papa bino aboye po na nini botikaka baso bayaka pe mabala basa na kimia na bango ezate ba komema mikumba ya ba divorce ya bino bato botikaka mabala na bino bino boye bato so botiki libala conséquence ya na bana mwasi oya ye na mwana ne na libala wana soki alinga ye mwana na ye asali effort atini mwana na Canada bino bomo na oka eza papa na bino pona albaike papa George nenga tinda mbongo chaque mois est-ce que mbongo ngo eza papa George et quoi ça peut mbongo mama ye moko apesa responsabilité que papa asali la ba virement ou bien maman tinda mingi ba bloquer moyen tinda liso ezate akoma ko tinda parce que ba bloquer biso ngale soko kei na ba wese réunion kombo na ngeza bloquer kuna na ko étudier wifi atineli ngambongo après famille na ba lobeza mbongo na ce n'est pas bien ba problème eza ebele na nzela mwana wana mais malembe kobima mais boya kote boko koya netingala saki analyse ke mama zoloba alobai maloba mo ya malamu te ozoloba mwana na azoba soki mulelo yo kufi nga mama na ozande ni mama lobi yo po mwana zoba yo po kufa wana eza maloba malamu te mais ko zwa mwana ko déplacer ye pour un avenir meilleur
bato mosusu kutu bazozwa bana na bango lere biso tozobima na poto batozoya bandeko na nga nga kutu na regretaka na lobi fale nazwa bana yango nazwa na nga mbele nazosala famille monene awa mobali wana bandoko tindika biso bana na ye nyonso mope ya sonam bakufa kutu mwasi na mobali comme si babande oyeba soki ozokende il faut peso mwana ne moko ovoyage na ye nga lokola nazeli ana bana mibale alobi oza na charge ebele vraiment il fallait omema mwana na nga mpe moko fallait kuna ndima parce que là na komi na ndao na biso balingi na mema mwana na nga liboso te famille mo metelemeli ngai non bande quand tu as 23 ans oza na lemso ozo miyeba te na tiki mwana na nga liboso fallait kuna mema abane ko pesa c'est quoi yeba ne ko pesa pesi yo mwana kende botikali ka na contact et tout mwana ke kozwa vie ya bien na poto joueur moko mama na ye ba refoulé mama bango azaki Ghana na Hollande mama na tikali ko tiko sundola mwana ya bimi akimi na ye na mboka msusu soka kenda pe wapso na Ghana sonde mwana na tikala ba anglais ba hollandais ba bokoli grand joueur tellement bon ndenge ko ya mwana wana akenda ayamba mama bango nyo azonga kuna na Ghana abi mama sala nga biotika kimolukela nga vie meilleure so eloko eza positif bosepeli so eloko komi négatif bozos bana boni batangi na ba Canada nga bana bakamanga nga batangi na Canada basilisi moko kuto mobile aza ingénieur azui musala na Afrique du Sud bande robotika biloko ya buzoba kofinga komi mona so bozaka ba danser boze loko te yaya yo kobota bana ba métier zo kanisa moni bakufa raté kofana na bana na kati ya ndako bakufa te bana ebele bazokufa kende na département ya bana cancer bana na nyonso baza na cancer bafana nde bapaka na bango te bandeko yango na otyela bino tosi se émission mponi so bapublicité bo boze publicité ya nini boyoka taki zengi atanga te mwa mwasi oyo zoba boy pas 9 mois ndenge ezalaka te non je vais na refing na bango parce que ça m'énerve so zali na posa obota mwana noto oboti mwana note baministre babima na Congo wana est ce que bakenda otanga na étranger po bapesa bango mosala batangaka na Congo wana ti batangaka na Congo babima batu babango mosusu baza wana babandaki kobokola bana na bango baoteki bana baosala bilanga bazobokola bana na bango bakoti bauniversité na kini bakoma mpe baministre baza batu te ale bino bazoba ya basi boza kuna na Kinshasa mwana nanga atangaka na étranger mwana nanga atangaka na étranger oyo makambo baosala mwana bazoba nyama ya basi babolole bana bino bando okufa kaka boye na étranger bazoya nde bakufa wapi yayo baza wapi baza na étranger te bopesi na kande bipembe na bino nyama ya yo moko mama azalaka place ye azali place mwana kozala wana mama solo azalaka bongo bazoba ya basi nazokoka te bozala na fona kati ndambo ndeko mwasi na otala openza boye ozalaka juste yo oza na liboma ya na mtuna openza fo kende bake otalaka banere yo so ozanga nazalaki mpenza assistance sociale no na botoli yo bana wana mama azalaka pa ebana na ye bazali mwana ngo aza bebe mwana ozolobela wana aza na 21 ans aza majeur bana biso na Danemark 18 ans mwana bimi na ndako akei pela moso akei na ye mpe kofanda oneti pasape oza awa mwana nosiko azotanga na Manchester yo olala na ye ndako moko soki université ya bien yango wana soki université kitoko ezali ya Cambridge soki wapi mwana no akende te mpo na olalaka na ye na ndako moko ata olali na mwana na yo na ndako moko olala ne chambre moko akolala mpe na chambre na ye mpe azwi mpe eloko mabe na butu mpe ekomeli ye bolamingi na ntongo bokuti mwana alala te alamuka te mwana l'enfant c'est Dieu qui protège aussi. On sait que biso pe ba maman te protège aka ba conseil ba nini que ce soit. Au moins que maman on a que yemo ko découvrir que moi na ya kufi.
Yemo comme ta beni parce que ben à moi chaque jour ba solaka chaque jour ba mama boni toza awa na UK toza na Europe ba na biso ba otanga na libanda ya mboka oto vandi yo kanti yo mwana no mwasi kanga data lelo yo kanti mwana pasa otanga kana Paris wana encore que tanga pe na Sorbonne université Sorbonne place Marie Curie na Père Curie batanga ki bato ba inventant nini oyo radioactive oyo ka ba terme ezobima yo yebi makambo na oloba no zoba mwana po mona batika ko zoya wana kizengi ozo ko loba boni ko kanga munoko na yo ba retirer ba parole na yo wana ba ministre combien na Congo batanga na Congo baza combien wana oyo biteke bele baza wana nga ba procès danga nyuso batangisa ngai ba kufa ba procès kitete batanga na France na ba Sorbonne ba ministre belé bazawana ba pe à son âme et belé on a yebi na série na ngai ba kinzonzi ba tanga na poto chilombo la bina uti wapi na poto te yo saka na poto ba nani ngo batanga na Congo wana ba komi ba ministre combien tanga bango même na tanga ya les pères même na tanga nani ba luba mobile mo kitoko boy ba uta poto te éducation ba ko pesa bala na poto classe o bato batanga na poto yango ndeza na Kinshasa lelo parce que ndeko na biso na kufi nde omoni éducation bekole na Kinshasa nde ezotangisa bato bana boni baza ba délinquant na Kinshasa wana maman salaki eloko bien ce qui est arrivé mais kolongola mwana ne kotindi na Canada bandeko nanga bravo c'est une bonne chose ke bandeko nanga bo na Kinshasa so bolibo tina bana bio na poto ba kotanga eza bonne chose moi ma grande sœur aînée oyo nga na vandi wa kolisinga mwana na liboso azali azana Belgique wana aya na âge 18 ans azaki ye moko azakotanga na nouvelle à neuve bazuli bango bazuli ndako nezaki loko appartement tinga na ye poto na ye kokuta ye na kaka wana na nouvelle à neuve na appartement leki na ye pe aya na 18 ans a rejoindre ye yaya na ye pe aya kana avant ye kutu ya bando ofana na notanga na université na Bruxelles batikali kokufa batikali kosala kindumba babala bazana ba poste kitoko ebele papa bando tina bana bango na poto soki ozwa ki chance te yaya batina na poto ne faut pas venir insulter soki oye na poto na nzela kindumba eza problème na yo bomoni ba jaloux bango bazaka mitema mabe so bamoni ba parents mo boyo mama na waki asundola bino akei kosala kindumba na ngola okoli na kindumba oye poto na vie ya kindumba tilelo ndumba sikoyo problème nezani yo Karine problème nezani nda mama oyo akolisa mwana ne bien mwana na akoli na ye bien eza kaka accident ekomelie kokomela mutu nyonso na place wana bato ebele bakufa na parke wana aza mutu liboso te ebele bakufa na parke wana lelo nde tozwi mayele avoke na parke fo tanga oyeba makambo ezoleka na parke en tout cas boyoka ye nga nasala makambo nanga mosusu non nakofinga bino lelo tufi na bino nyama ya yo moko taske mwana kitoko bongo akei kitaka banga soki azalaki na mama na ye place momona na mosali nga akufa te mama na linga bando surveille oke université ozongi surveillance ezalaki te avant na baninga na ye abalie na baninga na ye biso bacongolais tosurveille bana biso makasi biso toleki mindele na kosurveille bana epa mindele ezala légèreté bakipaka na bango te mais biso tozala na surveillance makasi ni yango esalaka bino nini yango esalaka bino donc bauniversité eza na Kinshasa wana bato batanga kuna baa na valeur te bato basilisaka bacampus kuna baza na bavaleur te bazoba ya basi babolole bizengi nyama nakofinga bino lelo bazoba nyama mwana soki aye na poto nde kotanga na poto nde eza lix kotanga na poto bazoba nyama oli botangisa bana bino na mboka na bino baprofesseur oyo baza na université wana baza batu te ebele bahomme politique vas-y ebele bahomme politique baa na Congo na biso wana baya otanga na poto te me baza na fonction kuna na kini baa batu te bangulu bazoba bamama zoba
eza lixte kotangisa mwana poto eza lixte bino bazoba ya basi ozwi mwana otiki ye yo ovandi na yo otiki akitanga place mosusu sisi na bino nyama bazoba boyepasa neuf mois ndenge ezalaka te non je vais nakofinga bango parce que ça m'énerve so ozali na posa kobota mwana no toboti mwana no te baministre babima na Congo wana est ce que bakenda kotanga na étranger po apesa bango mosala batangaka na Congo wana ti batangaka na Congo babima batu bango mosusu baza wana babandaki kobokola bana na bango baoteki bana baosala bilanga bazobokola bana na bango bakoti bauniversité na kini bakoma mpe baministre baza batu te ale bino bazoba ya basi boza kuna na Kinshasa mwana nanga atangaka na étranger mwana nanga atangaka na étranger oyo makambo baosala mwana bazoba nyama ya basi babolole bana no bando kufa kaka boye na étranger bazoba voilà bandeko nanga bopesi na kande bipembe na bino nyama voilà bandeko nanga vraiment bolimbisi nasali moi émission nanga mwa mbangu parce que air benze koki et puis je vais un peu natanda mesa pona bati ya batu bamela ndako voilà donc bandeko nanga botika la malamu bino moko boyoki conseil bokokanga awa c'est faux biso toboko na tongo awa okei po tiki mwana na classe bakoyi mpe koenleve ye donc bandeko nanga ezaka ke to prier totiki bana na biso na protection ya nzambe biso te moto tobatelaka bana tozala baconseil ya kopesa bana bayoka mpe bana yango mpe bayoka yo moko vi na yo ndenge ozala banda oyoka makambo nyonso mama na banda oloba yo moko ndenge ozala na mama no mpe azali na liboma makambo nyonso akopesa o conseil ana ndeko mwasi ke bana oyo ozobimisa na monoko na yo keba oza na bana keba a partir ya lelo yeba ke bana nzambe nde mutabatela bango mwana 18 akomi majeur akolongwa ke otanga na mboka mosusu akolongwa ke otanga boye eza lisumu te e combien batika bana na bango bakenda otanga bakufa ba combien ebele pete kaya nta mosusu kaya liboso kutu mpe kaya yango oyo nga bana camarade nanga bana batangi na Canada basilisi mpe bazwi mpe bamisala camarade nanga sombi kutu appartement mosusu mpe bana baniese na ngai baza wana baza na bana bango baotanga na bacanada bango moko mwana 18 aza na conscience ake classe mama na ya kobenga classe elekaki bien boye na boye biso moko mpe bana biso baotanga libanda ngai moko naza awa nayeko awa na Angleterre awa natiki mwana nga na Danemark na âge ya 19 ans atangi mpe docteur tie mpe na suka sikoyo esalaki nini eza accident il ne faut pas voir obangisa bamama ebele baza batiki bana bango libanda oyo akotraumatize bamama wana yo oza na liboma na yo vanda nango na kati ya ndako na yo na bana na yo kanga bana na yo na kati ya ndako bakendeke classe te bakola te bavanda na yo ka wana bonso liwe ye yo moko okufi sikoyo obokola bana ngo ndeni mama pa kokufa te otiki mpe bana ya ba 18 ba 19 ans sikoyo baobokwama te bakoenleve bango bie baosa bango problème ce qui est arrivé c'est un accident point barre bandeko nanga bolaike bopartage toza na sango nano apasi bale batama boma fo bayaka babanda kofinga mpe bato azofinga mpe mama wana imbécile na ye toujours c'est l'impolitesse yo moto okoli na mama na yo est-ce que tu peux insulter les gens manque de manière manque d'éducation mwana moto aliboma botika ya malamu like émission partage bye bisous.